liboso ya papa Simon Kimbangu Kiangani. Mwana mwasi alati double panne ya vert et blanc tombo wana elongwe. Nanga moko tokotaka kuna na yeba ka direction ya mausolée do libulu ya mama Mwilu ndenge nzoka ezalaka nango mopasi. Ya Terroir des Anges, télévision, Mbote Nabino. Nga wabino, papa monomo Sisimi Glody, oyo boyebi mbala na mbala ndenge tokosolola kayango. Et toza kosolola mino lelo matali likambo ya mama Mwilu. Kati na émission na biso tebi tolandaka to sepelaka na yango savoir libre. Yango toyebisi bino bo s'abonner massivement pamba te likambo oyo ezali na importance mingi. Mutu nyonso alakisa part na une émission oyo. Tebi ke bolinga kayango biso pe to linga kabino vraiment to zane esemo ya ko retrouver bino na yango to kosolola nazali ngai mote boyebi toza ensemble na invité na biso to représenter bino lelo yini muta ko beta lisolo likambo ya mama Mwilu pona exhumation yango elekaki ndenge nini akoloba ngo à long et à large yango wana na kozala vraiment musika te mbala moko na lakisa bino ye yende mutu akoloba na bino likambo ne papa na biso invité wana pour vous allez komona papa Mbote na yo Mbote papa journaliste papa tozana esenga omona o na plateau na biso ya savoir libre na kata télévision sur Terroir des Anges tolingi to soana lelo makambo tali exhumation ya mama Mwilu toyebi biso nyonso bandimi Kimbangi c'est mama Marie Mwilu Kiwanga ya zalaki mwasi ya papa Simon Kimbangu akufaka na date ya le 27 avril 1959 nde ya kufaki nde ba exhumaka ye na 2009 donc 50 ans après le même date le 27 avril na fête wana ba pesa ba mama Kimbangi c'était ya pe ba mama ya monde entier ne na profiter ba pe Mbote na bino ba mama nyonso ya Kimbangi sepe ba mama ya monde entier mama Sidonie Botos mama ngai Mbote na yo pe ya monene nde papa betela biso liso loba na biso na yo ozali nani avant betela biso liso na komba tata mwana pe molimo centre merci papa journaliste na kopesa nga maloba merci na nzambe wa ngai tata Simon Kimbangu Kiangani abateli ngai kino mokolo malelo na ba malade ezoleka baboye vraiment merci mingi nazali papa surveillant précisément ya Nkamba na bandi na Nkamba nazali papa surveillant Kombo ngai papa Fiston Sanda Sanda. Papa Fiston Sanda Sanda. Oui. Toi qui biso nyo papa Fiston Sanda Sanda yeyo. Vraiment to lukaka ye pamba te. Pour exhumation ya mama Mwilu balobaka témoin ya moto ezali nzambe. Témoin ya nzambe ezali moto. Vraiment non to mona te na image soki ezali ba memela biso pe ya mwe kozala malamu. Mais le loto zui pena ngolo moko yimta ko betle biso lisolo ya mai elekaki ndengeni. Papa Fiston Sanda Sanda yo ozalaki na date wana mukolo exhumaki nzoto ya mama Mwilu 50 ans après yo ozalaki tozana elikia de solo na biso la kisa na ba fidèle Kimbangi c'est monde entier likambo exhumation ya mama Mwilu elekaka ndengeni betela biso na biso to na komba tata mwana pe molimo centre ya solo tozalaka na mausolée ya mama ezalaka na butu nayebaka programme wana te tozalaka na tour de garde ngai papa Aimé Kimbangi ngai papa Sylvain Fiston Sanda papa Aimé Kimbangi nde biso tozalaka bagarde tosutuki ero topesaka papa au revoir soki tosisi kosala tour de garde ezalaka mingi ba 23h soki mokonzi asiso yamba bato akomi na suka akoti na ye tosanti ke kimi ekoti bapaya bazalaki na kati ya résidence babimi aseki mokonzi alingaki akende kozwa repo moke
c'est le moment biso peto sala nini to longa ne ere biso to longa suka koti alala to mikote la gato zo mbote ya suka après to bi to koti ngai papa emeki mbangi poto pesa papa mbote premièrement ku tu excuser na libanda wana tanga sisi ko ya mbazi onera silisi ko kota na ye to profiter to pesa sali poto pesa mbote ya suka pourtant suna kati to kozwa ede to kozela suka suka alali ne to kena biso apesi biso mbote taleki to comprendre ki yango te ah to vandi kaka to komi 23h te na moni to kota to pesa papa mbote ko kota to zokota po to pesa mbote balobi oh bino na kimi bino libanda bino bolandinga suswa nanu to silicite to katani ko se to bimi papa lobi na to silicite to vandi kaka wana na bateli poto koma na ba 0h wana na koloba 23h40 45 boy donc minute juste kaka minute juste papa bimi tango bimi to encadrer wana direction na ye wapi mausolée papa Simon papa Mbenza André to koti na mausolée to bando baluka na mausolée wana aya tali libulo ya mama kiwana balongoli triplex batiaki likolo totali ndenge batongeli yango na kati papa suruli kaka wana to balubi tozalaki groupe bato ebele kaka biso tozoyeba pe loko te kobima na biso wana kobima tozobima uri tobima tout droit kokita bescalier tout droit résidence mais to bimé na ndenge mupanzi papa lobi ah tant que to bimi na clôture ya mausolée to komi na véranda ya mausolée wana papa lobi botali sanga nzela ya église na koleka nzela ya église boyena kengela nanu bato babama bato baosala beko to ke pembeni ti place wana ngana lingaki na fongola porte ya église ndambu po papa kota wana tala bato alobi na nga tetika nga moko na otala nakena telemi ka pembeni ta on a telemi pembeni bala moko ye moko aye na porte po batindika déjà porte moi tout moko muke ka ketika laki ye moko ya bakisi muke porte ta on bakisi muke ko tindika porte a kotisi mutu astali batu groupe moko ya ba mama bazalaka kaka do juste na porte penza moko tango bazo sambela kangaki misute akutani na papa misu boy dans azotala asutuka boy amoni longa papa do bakutani misu na papa lobi azongisi babi bamoninga ali to kitimba la moko kozonga na biso wana akota su résidence te do to suka neka kawana tata to bimi na ko matambala moko na mituka namoni piquet moko etelemi wana bata Croix Rouge 4 balati ba liteni na bango ya Croix Rouge ba mama mibale na sécuriste bazalaki ba noki mbangiste na docteur na bango et après administrative ya nani ya Mbanzangungu bazalaki na kati ya pick-up wana ezalaki ya pembe ekota ba bar ya chocolat jipa pape telemi wana jipi na biso pe tomataki telemi wana biso wana ngombeki nsuka na ndenge tokenda kokoma na ngombeki nsuka donc kolongwa na biso wana na bututi tokomi ngombeki nsuka ezalaki déjà ba 0h15 tozoki na 20 boye kokoma tozokokoma na ngombeki nsuka tina mozola mama mweli toki kokuta ba protocole ba installer déjà tribune batie kiti ya papa kiti ya ba mama ba mama pe bakomaki déjà wana biso pe tokomi tovandi programme bandi toyi na porte ya mozole ya mama mwili bafungolaki nanu te batieli papa kiti ya plastique na mopanzi administrateur ya Mbanzangungu mopanzi ngai mopanzi surveillant papa Emeki Mbangi mopanzi agent moko ya SPC papa Simon Mansweki aza pe surveillant aza pe musicien ye pa azalaki mopanzi na protocole papa Pierre Yankamba
to bandi cérémonie bandi wana l'état bandi kotanga ba loi ya l'état ndenge ezalaka avant exime nzoto ya mutu ya kufi. L'état bandi kotanga ba loi na ye titi asilisi à remettre ba document et pas ya protocole à papa. Après to fukami wana programme ya ebandi maman kwa kadi mutafongola ki libondeli papa Simon Mutu ayaki kosukisa sima nango ndenge basinela kaka na mozole papa sinele 3 fois na fongola tanga silisi apesi biso ordre caméra moko te ekota na kati na moment wana tozalaki na muta na biso moko toyebi na biso nyonso na Lingomba papa Bobe atelemaki na sima na ngai zoka place atelemaki azalaki na complet costume ya couleur ya soibo azalaki nango na kati ya costume na ye azalaki na caméra ya moke papa tanga lobi ke caméra ekota te toyoki consigne wana tokoti na kati kuna tokotaki administrateur susu ya Mbanzangungu tangi susu moi document moko wana ya loi ya l'état kaka tango asilisi asambeli esili papa simbi marteau abeti ka 3 fois mama kwa kiada zui ka alobi papa alobi biso nyonso tozali ba témoin mutu na mutu atia signe ava groupe oyo koya kotimola oyo koya kobanda musala bakota bande ko mususu wana tozalaki papa Sylvain Emeki Mbangi azui abuki karo atie na poche veste ya teni Simon Mantu équipé papa Simon Mantu abuki pe karo ye pa buki ya ye nga peta on azui na buki ya nga karo. Bon, eza pour na ebaki te na ko sala émission mais karo na nga wana na ebi place na bomba karo na nga eza kaka na nkamba wana na kamfuma na ebi place na bomba karo na nga le jour nga na kotonga kanda kuna nga na bongisi karo wana na oketongela yango place na kati ya chambre ya ndako na nga. Merci papa. Continuez tout landa bandeko basa posa oyoka obalandi ya savoir libre bozo mona bino moko pe bozo yoka bo s'abonner massivement parce que les Kambaboué et ça moi passe pour tout le monde yango tout ça na ngola ne na lobaki tokangi tozoka sika secret ya mai ngando aviva kandenge ni grandeur ya mama mulu kia wanga nzitani tokoyoka ngo lelo pe ya papa Simon Kelango papa continuer ngaza pour ça vraiment ta caméra bien pour ça la ngele ta la penza caméra pour batu ba mona yo wana pour na nzela mutango peso mota kofuka mame ya luzito kasi amona yo ndenge moko ndenge bazwaka nzambe te. Et ça va témoignage papa. Merci. Merci papa journaliste. Nendenge isole bandaki voilà. Tant komi to buki to sali ba signe wana nga na buki yanga karo pe na tie na poche ya teni. Biso nyos to sali ba signe to bimi. To ke ko vanda na tribune. Na ba mama nyos to vandi na tribune. Tant to vandi na tribune village Ngombe Ginsuka. Donc famille ya tata Simon ki ya mama Mwilu na batu ya mboka ya Ngombe Ginsuka na quelques groupes ya ba surveillant bazalaka na kati soki na ko citer ba kombo papa Rifin Asumbe azalaki papa américain azalaki na papa papi o ya Brazzaville ya surveillant ye pa azalaki na groupe wana na bande ko mususu bon na bosani bakombo na bango mais bazalaki quelqu'un moi ba surveillant bazalaki ba accompagner neti bake ko bakisa maboko na famille nde bakotaki babandi kobuka kotimola nzoto ya mama biso na papa tuvandi na tribune libanda. Papa journaliste to banda côté lema de 23h ndenge to kota bozole to bimi to kengo Ngombe Ginsuka babandi musala wana to zakaka ya côté lema
ti 7h du matin. Eleka ndenge nini na kati. Tango babandi kobuka. Tombo wana elongwe. Nanga moko tokotaka kuna na yebaka direction ya mausolée do libulu ya mama mulu ndenge nzoka ezalaka nango mopasi. Tango papa journaliste na biso libulu ya mama ezalaka na mopanzi. Donc tombo ezwa kaka moi par mokie kaka ya libulu ya mama mezalaki pena mopanzi. Donc libulu boye tombo batie awa. Na secret totunaka epa bambuta alobano basalaka bongo à partir à l'époque bazalaka koluka kosala mabe na bato ya mabe oyo boyebi bazalaka kotungisa mama mwilu ndenge papa Simon atikaka mwasi na ye na motungisi wana nde bakomplikaka bakoti yango pena juste tepo bakoki koya boye kolukana na yango batrouver le côté nde basalaka mwa secret wana boyebi muto akela secret zali nzambe ye moko mokeli ya makambo nyonso. Donc tango bandeko babandi kosala mosala kosisa na bango ya kobuka tombo wana elongwe babandi kotimola bayebi kezali dal batia na se. Donc ndenge tokokota boye seke tokokota mingi te tokokuta dal timola bandeko bazokende libulu ezomona te kaka be mabele na mabele. Moko abimi alobi aya fukami papa docteur wana zalaki na bango abimi aya fukami abi papa mais bazo trouver libulu te abi tombo nyo selongwe tombo nyo salikolo elongwe mais libulu bazo trouver yango te ali kaka na libanda na papa lobi na bango moni direction tombo ezalaki ba tia pioche na mopanzi batala ngona pembeni na mopanzi kuna. Tango bakoti docteur apesi directive bandi kotimola lisusu bamoni kaka te baye kosina lisusu papa tozo trouver kaka te totelemi sikoyo papa na biso bagarde na ye tokoti na kati. Tango tokoti na kati papa wana tokomi tozokende kokoma 5h déjà 5h donc nakolo 5h toke 6h 5h déjà toke 6h babandaki kotimola ngo de 0h tokoma 1h babandaki déjà kotimola mais baye ko trouver libulu nakolo na 6 donc 5h potokota 6h ezangonga na misu montre là soit na montre ezalaki te mais via ndenge tozomona molili ezokokende donc tokoma déjà 5h potokende 6h. Continue. Tant tokoti nga na tikali kota porte na kangi porte ya mausolée ba rideau na bongisi papa bobe nazoka voix ya mutu ya na se azosolisa nga na ndenga libanda pied gauche bongama muke natenga mi muke na tali boye papa bobe na caméra muke nazongisi rideau po papa lobaki caméra ezwa na kati te. Alors ndenge tozana soki caméra ezwi na kati seke biso totosi maloba na ete tokangi na telemi papa telemi alobi botimola ngo botia pioche awa botia na awa botia susu na awa botimola nanu koto tobimi. Tango tobimi babandi kotimola batimolika muke boye po bayoka pioche ekoti na ndenge tuti neti libanga balandeli libanga etamboli plape na bia seke loko yango bakena mopanzi babeti pioche boye pioche ekoti na kati mba moko abia libulu yango. Tango bamonaki kaka libulu balandeli yango mopanzi batiki kaka dalo wana automatiquement tango balongoli dal babimisi famille nyonso na kati o nyonso bazalaki kosala mosala babimisi bango libanda. Croix rouge sécurité batikali kuna na kati na docteur na bango baye siko ko signaler papa libulu yango emonani bolongoli da papa tolongoli dal
totelemi tokoti tango tozokota papa répété lisusu namona caméra te dès kakotaki tokangi baporte tobongisi ba rideau ya mausolée ya mama Mwilu papa aye bolimbisanga na koki kotelema. Bon, problème était tellement expliqué pour ça témoignage. Papa aye libulu yango papa telemi boye ngana telemi awa surveillant moka telemi awa agent SPC awa na protocole papa ya telemi docteur aya pesa papa bakashine na bangwana ba docteur papa lobité aboyi kolata ngai na telemi awa namoni papa atie boye tanga atie atali boye na misu na ngai ya bomoto anklinaki boye kozonga na ye loboko ya papa tie boye komata zo komata do atie boye na libulu komata zo komata boye abaluki mbala moko akangi maboko nga nazalaki awa na pivote kala mbala moko atiki espace pour papa aleka pour namoni tozobima papa baluki mbala moko atali zela ya porte na tindiki porte ninga muso azalaki kuna yambi porte tanga yambi porte na sutuka liboso ya papa mwana mwasi liboso ya papa simoki mbao kiangani mwana mwasi alati double panne ya vert et blanc bamaputa na biso ya kimbangiste na blouse ya pembe likolo elamba ya pembe likolo ya maboko ya marche courte awa moni ba blouse ezalaka gris gris boso ko simba ngo eze tia gris gris sikoyo ya na mwa bouton moke awa donc ekangi pena kingo donc alati kitambala ne kitoko nazolo bango na komba tata mwana pe molimo centre likambo yo poto koma na niveau na lobabuye to tuna papa na porte na iso boina kata resident to vandi to fuka mitango to silisi to ye papa lobi merci asengi biso merci apesi mbote na moko biso misato to tuniye mutapoza question papa Simon Mansueki papa oyo to moni yo boyi kamere kota te to loba totika aibisi biso oyo bomoni boloba na bino boloba oyo bomoni tolobi merci merci bande ko balandi ya savoir libre muzane sengo ya koyoka makambo ya boye ekozalaka vraiment rare yango papa fils mutuna na place wana eye ba docteur sikoyo bomoni mwana mwasi wi kuna to bombina no mwandamu parce que ozalaki surtout bokote na mwana mwasi te mais omoni mwana mwasi mbala moko liboso ya papa donc na mukongo papa 1 mètre soko baluki mbala moko osutuka boye na espace à 1 mètre na entre papa na protocole mutu ya mwana mwasi ya monani bonzali kamoko kama momonaki kasi salami na nina tuna le docteur wana o ba monaki na ba croix rouge makamuni nisiko elekaki pona nzoto ya mama Mwilu bokutaki bilamba o bakundela ka mama Mwilu na 1959 kaka ya pamba bokutaki suki to elekaki ndengeni toza pe na posa elema. Merci beaucoup papa journaliste. Croix rouge moni tango to bimaki wana na trouver na moni mwana mwasi liboso na sisa mo introduction na ya place docteur ayaki alandaki biso libanda ngai natali mwana mwasi oyo akoti air nini tandis que tokotaki mibali awa biso nyonso bagarde tozalaki wana ngai papa Sanda Fiston papa Simon Mansueki ya musicien aza PSPC na papa Emeki Mbangi ya surveillant tomoni mwana mwasi wana biso misato ngai sikoyo nazwi na kange boye na longula ye liboso ya papa loboko na ngai o nazo kanga ye boye namoni papa kanganga do na misimbelaki ye na nzoto te papa kanginga na makasi nyonso pa mbala moko papa Simon Mansueki alobi na nga tika kusimba te papa tanga longoli loboko na ngai na simbi kaka rideau mwana mwasi abimi protocole itazo bima na simane mwana mwasi mutazola
papa landi na sima mwana mwasi ezalaka protocole papa bino bagardera voilà ata tant que la na ba mama bon tant susu papa kolekisa ba mama liboso balekaki na bango bakei ba papa zo yana mais wana protocole aza liboso mwana mwasi papa mwana mwasi oyo bomonaki toto mfrize na kati wana tozobima na ye mais tokotaki na ye te tozobima na ye tango tozobima tena nanga simba papa boy na tiki ça va tobimi kaka ngabe oza déjà erreur ezwi biso ne tokoti mwa mwasi toyeba te tobandi koya biso nyonso bon esprit moko boye kotelaki biso direct kaka na moni tango tobimi kaka boye tozomona ye tokiti beskali betosilisi mozole tozwi mabele po moni mwa karo batia liboso wana tosilisi yango tobandi mabele po tribune na mozola mama mwilu na mozola eza musika te moi do espace muke kaka tribune na moi espace muke wana tozokende eloko mo bekoti biso tozoyeba suste toke papa vandi kiti moko ya papa etikala wana papa vandi Sylvain moko atelemi kuna papa emeki mbanga atelemi wana atelemi kotoyo papa Simon Ansoka atelemi na mupanja papier ya protocole akena nenga sima kiti ya papa et pas telemi après 2 minutes 3 minutes bo expression biso nyonso mbala moko poto talana ki mbala moko tanga na sutuki natala muninga yebe kuna sutuki yebe kota sutuki to bandi kotala na misu mo eto lo babo eza te po mukonza vandi wana tozotala akiwa oui donc tozokamba na musika aki po to moni kiti mususu place wana te mais mwana mwasi abimi na biso siko ya ke place nini ça va etikali na biso kaka na mitema to telemika wana papa pe azo sekisa biso po protocole azaki na sima koyaki ponge du ya kwei totanga kwei animation wana to bandi koseka nde baba tuna papier bwidi tozo seka kasiko place wana bango bazo seka kuna ninga zo répondaka papa tout le moyen be azo lo barabongo ya kikongo nya kofundi wana biso to telemika wana biso ba sourire kaka moya ko seka kekengeza te moi sourire kaka mais SPC azo beta moi dio muke na bango wana azo seka so to telemika tuvanda ki muke docteur abimi na pema na somo ayimba la moko papa non makambo yo ezamba la liboso te na sali yango papa mutu nazoko bimisa awa akufa na neni papa makambo nazomona kuna non abando cité soki na ye na date o bozo pesa ngai soki na ye apesi ba détail ndenge ezalaka abi soki na ye ndenge toyebwe biloko nga na yebi na kokuta bandi ko cité na partie ya nzoto ya moto fana na abandi ko cité yango tanga bandi ko tanga yango na oyo yake komona donc yango te mutu akufa na 1900 le 27 avril 1959 bayi bakundiye baye ko eximé na 2009 le même le 27 avril maintenant bakutaki nini oya kamwaki nini ya mona yango siko tozokende 50 ans 50 ans parce que ça qui peut jubiler à oui 50 ans après na kati alobi na date na ne bane o nyonso ya sali a cité biloko yo esengela kuta suki na bekosi moko ezala kawa suki na awa na atangi mo biloko na bango ya beninganga wana mais abi papa mais na oyo nga na moni non bon oyo papa répondaki ye na yokaki te balobaki yango na voix ya se na yokaki te atelemi na courage nyonso azongi susu na kati ya mozole wana atikali kaka ye na ba sécuriste na ye mutu mususu azalaki na kati te ozomona alors na misu na ngai ya bomutu mama mula bimaki skeleti te moni loko nazoloba eza témoignage moko soki nalobi yango mabe to nalobi yango na sentiment na nzambe akokondane ngai oyo nga nazalaki ndenge aboyaki bakamera ya bato
nde biso tozalaki wana. Donc na misu na ngai bakutaki mama mwilu na esquelette te. Bakutaki mama mwilu esquelette te. Nde ekamwisi docteur wana. Donc azana eza docteur wana aza na secret na ye na mutema oyo ezaki no etikali mpo na ye ya église kimbangiste. To mama mwilu azalaki bakendaki kokuta ye. Bakendaki kokuta mama mwilu bazwi baserke ya mama mwilu oyo ya kala bakutaki couvert koya na mwa mopanzi bazwi yango baremplace na serke ya sika bazwi nyonso ezalaki na bongisi nde bazwi nzoto na ye batie likolo. Ntango basilisi mosala wana boye bazwi couvert bakangi wana tokomi 7h juste. Babandi kobenga tous les 3 pays, Congo Brazza, Congo Kinshasa na Congo Angola. Mama moko ya représentant ya ba mama aya kotia signe ya ba mama ya pays na ye mutu moko. Mama moko ya Afiki ya Kinshasa, mama présidente ya Afiki ya Kinshasa, RDC. Aye ko représenter ba mama ya RDC mobimba na ouvrir akotisi na mozole serke yango ninge ezalaka kekangama batia couvert ke likolo ya fukami asengi asilisi azwi ouvrir atiki likolo abimi. Mama ya Brazzaville, République ya Brazzaville, mama moko aleki na ouvrir lisusu aye pe afukami asengi azwi ouvrir wana atie likolo abimi ya Angola lisusu aye kaka bongo bango no somisa tango basilisi babimi nde na sima bazwi banini na bango wana bafungoli bakotisi na kati ale bakondane serkei bakangi yango pena bien batiki babungisi yango batie likolo wana tango basisi makambo wana nyonso nde papa aye akangi mozole nde kobima tobimaki libanda tobimi biso wana tomati toke Mbanza. Merci papa, tolandi biso nyonso ndenge tozali koloba likambo malamu ewumelaka te tokokenja na suka mais yango pa fils ezali un peu mwambango mpona continuer maimi bale tikali mpona koyeba kokende kosukisa biso na biso ya mokolo mwa lelo savoir libre tosengi bino boya ebele topesi mpe lolaka mpe ya son âme papa Bobe eza mokolo lelo nde kokisi ntango tosengi mpe na docteur yo oyebi secret likambo ya Nzambe balalaka nango na motema te luka bakimbangiste o témoigner likambo oyo omonaka le 27 avril 2009 témoigner bakwa rouge wana boza bakimbangiste upa kasi boloba solo pamba te ezali kimbo mwindu force na biso mpe ezali na nkamba pa fils nzoto ya mama mwilu eyaki na makolo banda ngombe kitsuka kino ekoma na Mbanza to eyaki ndenge nini loba na biso mpe lisusu ntango ekomaki na Mbanza elekaki ndenge nini na mwangonga moke pamba te miniti sesi zoto. Merci papa journaliste. Nzoto ya mama kolongwa na ngombe kitsuka ti ekoma Mbanza elekaki na nzela ya wena ndenge papa Simon Kimbanga kotelaki ndenge pe mama mwilu akotelaki à partir la première poste ba mama surveillante nde bazwaki nzoto batina lipekati liboso résidence ekoti na kati ya temple. Donc outa nzoto ndenge eyelaki ekomi na première poste nyonso esalemaki ya papa Simon Kimbanga ndenge elekaki ndenge pe ya mama mwilu elekelaki tango ye elekeli na nzela ya monane ya premier poste ekomi liboso ya résidence basali mwa cérémonie wana liboso ya résidence zembo mama akotelaki ti akoti na kati ya temple. Na kati ya temple tango tokoti kilte esalemi kobima na biso mpo tobima libanda basurveillant déjà oyo bazalaki babongisaki mpona kosala place wana mosala bazalaki babandi kolekisa bato wana biso toza kaka barapproche ya mokonzi. Soko ntango tozokobima papa kota nano azwa mwa repo ndambu kobima tozobima na biso nyonso tozoya boye namona papa atelemi alobi
yo susozoko bima ngana zoko bima yo susozoko bima siko nani mutakotika la wana na mitali mutu nyonso oyo azalaki jour wana batu nyonso batali ngai abi yo zala wana ngana ke kozwa mwa repos yo sozwa repos yo telema wana zala wana yo kengelaka place wana zala place wana groupe mususu ya bato ezali bazokenge siko ngai ça va mbala moko général mam aye ngate mutu na lobi papa mutu alobi ko bouger te il faut landa baloba ya nzambe ndenga lobi tika la place wana ko bouger te telema kaka place à l'action musapo telema zala wana géné papa zakopa aye et en tout cas ko déplacer te zala wana mukonza lobi yoko bimate ya kezo repos yo tika la wana mukonza ponaka mutu na ye o ya lobi azala wana donc voilà zala place wana yoko bouger te merci papa natikali ba papa babini baki nasala 3 jours teni longora te na nzoto nazwaka te ensukola te pendant 3 jours siko kokengela ngonga nazokengela nakengelaka bato mususu bazokengelisa bato place wana bazofukamisa bato bazolongola basi équipe ezali eloko na telemi kona nanga moko nayebi na ngate na telemi kaka ti tongo kilti koti après kilti nde naki kobima tango bazozwa nzoto ya mama mwilu bakoti yango ekoti mozole po batia na libulu mo cérémonie bazosala wana boye na kokaka susu te na sentir nzoto neti ya ngai te na bini mukeli bando moni porta research presse papa Zula Roné mo ba pilon mo wezala kana mo ba madusu mo batika ba pot de fleurs parce que ba fleurs na mikoti si wana na kiti papa na kufa na teni na ndenge bazozindisa mama na libulu bazokotsa mama na libulu ngai kao ti basilisi kobima na bango mama journaliste moko ye papa Sylvain ozola lebele boya ningisi nga na sutuki boye zoto nazokoka suste na suka na kozwa mbote pa papa ndene ako sentir nzoto makasi. Merci toza na esengo makasi tolandi ewumeli lisusu te tokomi deja na suka ya émission na biso yango ngai na yebisi yo papa fils mikolo wana 3 jours osalaki nzambe azwaki nzoto moko asalela yango jour azongiselaki yo yango omoni okendeki kozwa repos pamba te papa azwaki repos nde atikaki yo ntango ekomi yo ozwa repos ya récupéré yo ke mpe ozwaki repos koyoka motema pasi te si omonaki tokanisi tokomi na suka papa fils wana ezalaki chance mpe grâce mpo na yo yango tolobi totikeli mwa maloba moke opesi mpe mwa toli na bato opesi mpe mbote na bato oyo oyebi nyonso. Merci papa journaliste eza pena grâce oyo nga nazwaki mpo toza ebele les jours wana ezalaki jour na ngai ya garde te nabimi garde lelo nakei nazwa repos boye babengi nga na telefone zonga papa lobi équipe oyo esali tour de garde même équipe oyo akosala nango tour de garde lelo donc yo zonga kaka na 4 heures ezala déjà awa na teni kozanga te papa lobi bino kaka bato bosalaki be bino kaka bokontinue kosala ti jour ya koloba bolongwa nde bobimi donc ezalaki déjà mpo nanga eza signe ya préparation pour le jour bazokende kotimola nzoto enani libulu batie keno awa nde bakotia mama papa ke kolakisa na mozole nga mutu nazalaki superviseur ya basurveillant ya tour de garde ya bamama tozalaki koprépare bamama ngai mutu nazalaki kotalisa bango ndenge nini ya kotambola na mokonzi ngai nasala signe ya liboso ya kotimola nzoto ya mama mokozwa fleur wana naza nango nalona yango na kamba nayebi place natiki ezali nga naza na fleur wana nalona yango oyo papa mbenza timolaka nga mutu na simba après naye kozongisela ye donc mutu na mutu akotaka nazala témoin avant papa tango azolakisa libulu avant batimola nga nazala témoin basisi kotimola nake kovisite na papa elongo tobimi toke mozole kotimola mama na participa donc mpo na nga ezali grâce monene déjà nzambe apreparanga pena déjà pena grâce mpo na nga nasepelaki nango vraiment nasepelaki nango makasi. Merci papa Fiston Sandasanda pesa mbote. Merci beaucoup na pesi mbote na ba fidèle nyonso ya Kimbangiste bandeko nanga ba Kimbangiste eloko na koki koloba oyo nyonso abengami Kimbangiste zala fier na vie na yo mobimba osambela nzamba solo oza na nzela ya solo nazolobango na kombo tata mwana pe molimo solo
oyo nyonso abengami kimbangiste sepela place ozali sepela pena place ozali oza na nzela ya bosembo oza pena na nzambe longo omoni eza caméra eza moment eza télévision moyen ya kozwa tamola ye eza te nasali 17 ans pembeni ya nzambe na ngai nasali 17 ans na mwa ta wana na kimuke na nga nkamba ezalaka na mwa ba position moko boye na moment wana mais ngonga moya koloba nyonso ezali te moke oyo papa journaliste nazalaki nango yango wana napesi mbote na bafidèle nyonso ya kimbangiste nzambe na biso place azali ye nde kaka moto akosunga biso apambolaka biso kaka bisika nyonso tozali. Merci bandeko balandi ya Terroir Télévision tosili kolanda na émission na biso ya savoir libre na elogo na papa Fiston Sanda Sanda alobeli biso makambo ya exhumation mama ndenge elekaki nde vraiment tokoloba lisusu vraiment mingi te tobeli bino nyonso bandimiki mangisi mpe nyonso balandaka Terroir Télévision bambote na bino merci mingi topesi mbote na biso epai ya mokonzi aboli papa Simikima Mutanga na respect mama ya Yambo mama Sidoni topesi respect topesi mbote epai ya mama Luvutu Katezo Ariette topesi mbote epai ya mama Jose kuna na zola numéro 12 molongani ya papa Abel mokonzi ba chauffeur nyonso topesi bino mbote topesi mbote epai ya mama Chantal ngai wa bino bani kokabana mama Chantal Diulu papa Tala Kumeso mama Amelia Tambu bino nyonso wana ba mama Nelia ba mama Grace na lingaka bino makasi na pesi bino mbote pa ya mama Lina molongani ya papa Ngoi Kanala premier mbote pa ya ba manazana ba mama mingi mbote pa ya mama évangéliste biso ngafani mwasi ya papa le bien to pesi bino nyonso ba mbote mama Jida tozana sango mona bino pona ngai na bino to suksi awa na machine bomonaki bongo Willy elongo na papa Arma Kambambi nde ngai na bino to suksi nano a pona mkoma lelo ciao à la prochaine.